Ria. Vraiment, débitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa pocha mobimba angora braza pe Congo Congo Kinshasa. Mbote mingi bande ko balandi bongo EHP Media topé RTC manaka mabino makamame pa mumu na bino kombo ya nkumuntu la bantoni balokanga nkiambule solote ko imabokembe menya mane balembo azanga bokilo kaka mbo fika kibolole wana kangeli ombolo kokoli atoko bwaka bakana mbeli bazoka ndeke aswe na nzete akolala wapi bapesa mbwa nyama kabola bateka moyibi po baso mandoki nke matala kundenge makakolia ka mondenge te ba mataka bwato makoko makolongulu te liboki ampondu na tinda ko epantaba tope mosuni ntaba na tinda ko epankoi ekomaki te yenga ya solo na zena sai tope kesi ya kobele mebongo biboso bitando eke na bino pamba te ndenge tolobaka ete bayebaka nsoso esika bundi na masala na yeli bino ndeko bosenga kangai o bobenga katango nyoso ndenge tolobaka ete ata ko molili ya mvula loboko ebunga monoko te yeto ko bana ete pozali artiste monene ya mboka Congo ya Afrika ngele pe ya mokili mobimba oze ko tombola bongo bendela ya biso ya République démocratique du Congo yenani Fiston Saisai mbote mingi ndeko Fiston Sai ouais mbote mingi ndeko nangai na pesio ba mbote mingi boni bokolongono banzoto donc ça va toza malamu donc na ngolo nzambe na nguya molimo santu nyonso zoleka bien ya solo masoma zali ko kendi malamu kasi président Saisai motuna sukomoni kumuntu la yele liboso na yo ezali kaka koyeba Fiston Saisai loto okete okombongo mokambi to pe motomolo ya bayi comédien nyonso ya mboka Congo etuni to bapenza nini etindi yo kondima penza mokumba wana en tout cas nkumuntu la kokoma président ya ANTPC Association nationale de théâtre et cinéma congolais ANTPC donc ils allaient pour naku kabola maele ko kabola bompikiliki pe ko mema liboso musala oyo ngai nazali kati na yango moni théâtre eza musala moko be bato babane ko sous-estimer yango komona ngo kaloka musala moko be ba raté musala moko bato basi ba lekeli mais tolingi tozongisa na bamakanisi ya bato ke musala wana eza musala ya zoba te eza musala ya mpamba te eza musala ya ntina makasi ya motuya koleka topesa yango motuya nango mpe tokomona makambo ebele ekotambola ya solo bandeko balandi tulobaka ete yambo komemisa mbolo ko mukumba esengeli otala bongo makolo na ye kasi Fiston Saisai tulobete ku ekolo mimi moninga kilo nango tango musoye biti tango solo ba ete ya memi ekolo za kotambola malembe kasi soki balongoli yango bapesi na mokongo na tango solo kota kopusa lokolo te ubandi penza ete na oyo président Masumu asalaki na esika nini omonaki ete asuki oyo koyi kobakisa non esika na nyonso président Masumu asali akokoya kosala par rapport ya mayele na ye par rapport ba moyen na ye mais lobite ke ce qui manda esili moto a continuer kaka attaque asaki malamu non mais eza siko ke manda ave Masumu esilaki asali ata tokolo ba lelo ba 3 mandats oyo asali donc mais lelo papa na biso Masumu na saki pe makambo malamu kozwa initiative ya kosangisa ka bandeko bakutana bozana lisanga eta déjà loko motuya o bato bayebi te lisanga wana esalemeki na mayele ya papa na biso Masumu de Brende mais loko ezali kosangisa bato nde pesi ndingisa ke makanisi na lelo biteke otikala wana seko na seko nde yango wana tokomaki na tango ya élection ngande ko Saisai na kine kotika élection na ngai pour kozala président et puis kino mokolo lelo tina date yango ndenge esili ya suka ya kotika ba dépôt ya candidature na bimi bongo candidat unique yango naza ko milo ba déjà na ali président parce que à moins que ezali likambo susu mais soki na nzela bo solo président bazo tokosala makambo ngo candidat unique déjà wana tina koloba su mingi te parce que yonde moleki ya solo bandeko balandi tolobi ete na liloba pende nzambe asalaki mokili na bayebanso bapesi elike pa ya Saisai bartiste nyonso batie loboko ete yo penza ozala mokambi na bango tala bililingi na biso nini okoki koloba na bango obayi kotika yango na motema oyo okoki mokolo moko te yo okoki kobungisa maloba bandeko nyonso bapesi ngai basoutien na bango na bayeba na Kinshasa Lubumbashi Mbujimai Poto kuna ndeko Esobe, ndeko Caleb, Mama Kalunga, Irsil Pechanga, Fatou Miracle, la Duchesse,
papa Mister Siatou le tout artiste nyon so basé belé ceux qui na bina tanga kombo na bango toko lala o ba pesingai mpifo ya ko mema bongo nkani ya mosama biso pona nzela ya association na biso vraiment bakozala dessus bakomona mai na bisaki bango po ete ba etombola mposa wana ya kopona ngai nazala molobeli na bango nazala moto ya yambo oyo akokambalisa nga ya biso banso wana Kongo. Ya solo wana botukoka liloba bongo ya motomolo mokambi ya lingomba wana ndenge alobi ete babota makabongo na motema boboto kasi sai tokine maleme poto suka penza na manaka mabiso pa matete lobi ete supa malonga eumisaka fufute mwa moke fufu esili kasi mwa ete ya mibale po ete tokabwana nayo papa sai ozali bongo moto moko na monene ya mboka na biso artiste monene ope bato mingi balandaka mona kapenda kisa président sai to ba sekele ya elonga na ozali ni tout mona lelo sai pe ndenge bandeko nyonso bautaki na mwa pasi mwa nini pe lelo sai azali penza na mwa vie moko neto ba ata ya malamu koleka te po ya malamu tokozwa na lola kasi oze kosala te moto azala pe malamu sekele to pe ba discipline na yo ezali nini po te moto alonga mosala. En tout cas sekele na ngai ya yambo ezali kobanga nzambe kotosa mibeko na ye tozali bato masumu toyebi ete mibeko ya nzambe eza tellement makasi mingi ke moto akokango aza te donc kasi totikala bato masumu te na kokontinuaka kopesa ka nzambe nkanda likolo masumu mais tozala pe bato ya mawa tozala bato ya boboto tozala bato ya bolingo nde sekre na ngai ezali kobanga nzambe koyeba ete nzambe ekolo mpema na bomoi azali na nsima ya bomoi oyo tozosakana nango toza kosepela bisengo biso ya se oyo esi ezingi biso lokola baformi bamoni poussière alipa ekosa biso te toyebake bomoi mosusu ezali yo likolo yango wana esengeli na biso tosaka makambo ekosepelisa motema na ye mpo ete bolamu nde ekozipaka mabe oyo biso osali donc na sansi wana ya solo papa sai toyebi pe ozali bongo moboti ozali pe bongo moko mokambi pe ya libota ndenge ozali kokamba lingomba ozali pe bongo mokambi na kati ya libota tokomona otango nyonso na bitando eke bisika biso mibembo kasi ozali na bana ozali pe bongo na molongani okokabolaka misala wana ndenge nini po ete maso mazala penza bolamu mpo otango mosusu bana pe bazali na bosenga mikabomaka vraiment malamu esengaka nango te magie eza magie te eza kaka ke ndenge okoki kokabola misala mike wana ndenge nini okabolaka penza misala wana en tout cas na misala wana na ndako nazali papa mobali ya mwasi na ngai papa ya bana na ngai donc na mosala nazali chef ya basali na ngai na nzela nazali artiste ya bafani na ngai na mikolo nazali elenge ya botosi donc vraiment il faut ça la part des choses matondo mingi papa sai kasi okoloba boni tango suna bato batukisaka ya musumo tema na yo sai ba TV belé ba publicité belé likamonyo so sai oleka na ndembi sai oleka na ntungulu sai oleka na ntuka sai asala kazali na misala ya kisi azali moto azali na kisi moto boto bato bazaka na makanisi wana sai okoloba boni pona kolendisa nanu bandeko. Dieu tant aimé le monde atindelaki biso mwana na Yesu Christ maintenant a communacé babe aza moto ya Belzebul aza moto ya Satana ngelo ba ete ba mingi bazana mokili bayebi nzambe kasi balingi koyeba te misala ya nzambe bakumisaka nzambe balingi koyeba te batu nini yo nzambe se asali kati na bango ebele bazoleka na nzela nzambe pesanga motuka mais motuka eleki liboso na bita ya bato bakisi nani yozo senga motuka na moto yozo ndima teke bao bazana ngo ye mutapesi bato wana tika bango na makanisi na bango ya mabe mais mokolo o ngonga na bango ekobeta nde bakoyeba ke kisi ezate nzambe nde azali kona nyonso. Voilà. Ya solo nzambe likolo na nyoso wana maloba ya ndeko na biso Fiston sai kasi papa Fiston to kombenza na suka ya manaka mabiso na kanisi ete mwa longonya pamba te na maso sali pa kokodio ko poso kitozali ko ndimana te sali pe mabe mingi nzambe apambola pamba te balobi ete nazalaki na nzala nazalaki na pasi kasi yo sunga kinga ite na o sali na kokodio ko na kanisi ete wana pe utaki pa mama na biso mama bipendo zalaki te na mwa kuku mama penza pesa ki longonya asenga yevete nzambe apambola ngai pe kumuntu na netolobi ete loboko lesaka monoko bakataka yango te tika te nzambe penza apambola yo amona yo pamba te ezali nde bongo to bakaka mabete totalaka pe bola munini ndeko azali kosala bato zeko tala yo mwa programme na yo to yeba c'est bon ba voyage ezali mibembo ezali ezali ko bongisa nini e bongo pesa pe bango ezali mes amis bembo moko vraiment
privé yango wana toya na ntina ya kolobela yango mingi te oza artiste artiste azalaka na privé te mpo toyokaka nakozala boyeboye mpo na mosala nga totuni mpo na mosala peut-être na retour nde tokoloba yango mais mpo na makambo mosusu okobangaka bakanga bakodi ya bakanga te en tout cas mpo na makambo mosusu à la prochaine napesi mbote na bayebanso bazwi libaku ya kolanda émission oyo vraiment ceux qui bolandi yango na RTC chez télévision ya biso ba catholique ya papa Edo Amani donc et puis batu balandi na internet topesi bango nyonso ba grand merci na ba catholique banso boboto ndeko kunjaza na bino obosa pete kopesa ta DG na biso paza isango abe André Bakula Alima abe André Bakula na pesi mbote abe André Bakula Alima na pesi mbote na pesi pe mbote tata biso mokambi ya ecclesia tata episcopo ya biso Monseigneur Laurent Mosengo donc na pesi ba mbote atro na profiter na pesa mbote na tata molimo na ngai abe Noël Boulandungu na bosanité abe Jean Matiti abe Robert Abelava na bosanité abe Kamos okima pe paroisse c'est romona na te yo za so na seni ni nga na seni ni nda natika sena te tozaki na mayanga niti mayanga ni ya Ramo zalaki te petit peu kiré na biso la paroisse Saint-François de Salle na Kitambo Mbote merci beaucoup matondo mingi wana zalaki artiste na bino monene Fiston Sai tolobi ete apesaki biso penza ngonga tikete nzambe apambola biso topesi matondo mingi na Dede Miongo wasimbaki biso na bilingi bébé Maria topesi yo mbote Yannick Ntula na poto zeko tala biso papa Edo Amani topesi yo mbote mama Bete na Allemagne topesi yo mbote papa Matu na États-Unis topesi yo mbote bino banso bolandaki biso nde tomone na mbalasima e na manaka oyo ezali koya tobosente Laetitia Tembe na Afrique du Sud Mado Spaghetti mondela ba mongo kaba topesi yo mbote Ashu Pandeskin kuna na Suisse topepi yo mbote na bosente papa Matu mobali mama Blandine na États-Unis tikate nzambe abatela bino nde tomone na bino mbalasima yenga Ria, vraiment, débitez-vous. C'était